voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du masolo yango yo eza kuta kolobela mingi te parce que soki noza mwana kine il faut besika naza donc naza na rond point Kimpwanza donc naza na nsima ya statue ya papa président na biso Kasavubu na mopanzi boye soki na mati tout droit boye nake sayo soki na mati boye nake bashaba mpona bima victoire sur l'avenue victoire na rond point Kimpwanza na nsima nanga bomoni toza na 14 sur 30. Donc, je avenue Victoire et Poussani na Katiti, avenue Elani na Sima. 14 sur 30, c'est ça, mise en vente parcelle. Masolo yango. Dari la nanga vite fait. 14 sur 30, ça va être ça. Donc, Dari liara po. Tout là, c'est vraiment na Sima. Yara est important. Voilà, donc. Tobimiti na porte à Sima awa. Tobandai tobani na nenga entrée kuna tobimi awa donc avenue à Sima na ya awa ya kati. Toza na 14 sur 30 na avenue Victoire rond-point Kimpwanza masolo ya mwana bobenga na numéro nanga tosola ngokimia. Merci. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre télé-réalité Vérité en face, Awa, la chaîne Abisso, la voix du peuple. Continuez à vous abonner, continuez à vous cliquer, cloche et notification et n'oubliez pas de liker cette émission, aimer cette émission. Et c'est comme Baché Moussapi, Boyeboti que la Bisso va pousser, moi, Mikolo, Bokiti, moi, Mouké, Bozong, il s'appelle la vitesse, on veut voir même 10 000 likes, pourquoi pas, parce que ceux qui ont 40, 50 000 vies, on s'est dit que Batu Batale Beledon, il faut vous manifester. Pourquoi? Pour que YouTube a recommandé et mission la biso ceux qui te tient en ligne, tant au na YouTube na yo. Et au-delà de ça, bien aimé, je vous exhorte, je vous demande, je vous en supplie, il y a Kozwarata émission la biso partagez-la ta mutumo ko na groupe na web na Facebook na WhatsApp na yo. Tindela ta batu na groupe WhatsApp vous abete la bango lisolo. Il y a un programme où ils allaient édifier, programme où ils allaient zongisa, batu na droit chemin, programme où ils allaient côté et puis tous allaient évangéliser les tolobara makambo torokuta lango bikolo. On était tous choqués la fois passée, il y a Rolanda histoire, il y a maître avocat Oyo Abotolaki, maître à karaté moi si on a tous suivi l'histoire du début jusqu'à la fin. On vous a toujours dit que Vérité en face, c'est un travail qui s'est fait vraiment à fond, même au-delà, en dehors de la caméra, tant aussi sa rémission, tout ce qui a été on a eu le temps de travailler sérieusement sur cette histoire parce que ça choquait beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner la suite par rapport à Likambo. Mais pour nous rafraîchir nos mémoires, Nabandeko Batala qui a monté, notre réalisateur Château Kolo, Azong c'est la bisso. Moi, une partie à une mission et plutôt, il y a m'a invité à la bisso et au Toro Solana et les lots par rapport, il y a suite, il y a problème. On se retrouve juste après. Merci. Nini Mimio na programme la mission. Bon. Il y a Miminga Awa, Ezaki. Na mobile na oa nazara marié. Nazara marié mais na mobile les a lisouté. Il y a Miminga nazara posa na ye c'est vérité mon oyo. Azo insister pourquoi na ligne sur libalati. Qu'est-ce qui s'est passé Ozana Libala, Ozana Mobali, Dikumbo Kabwani, il y a toujours une raison. Qu'est-ce qui s'est passé Nini les Kanaki pour que les lobos soient ensemble étaient. Parce que là, avant ton émission, tu nous as parlé d'une histoire qui même cachot. Qu'est-ce qui s'est passé pour que beaucoup dans la situation? Bon, le problème est que ton côté c'est na quartier, tonton moi on déranger nga insiste ka. Tant on déranger nga. Tonton zo déranger avant à la marier, toi pendant que vous déjà marié. Non, on a ça déjà marié. Vous en avez libala. Non, quoi libala. On va les mots dans zela zo déranger. Oui, bala zo déranger nga. A insister, c'est que non, on a marié. À continuer toujours.
Na yebisa mobali na ke non ta tonton wana azo déranger nga boye na boye. Oui, ça mobile ko gérer to yebisa ka muto ka ke non te naza na marié tika ko déranger ngai. Ko so la nete ka fa yebisa ka mobile na. Bon na yebisa ke da na marié. Le quoi aza ko insister trop ndé pese nga donc pousser nga na yebisa mobali na ke non ta tonton azo déranger nga. Tonton a yebani aza bozane balabala moko. Toza même avenir. OK. Toza même avenir. Donc na yebisa ke peut comme chaque fois son obima azo continuer. Mais na yebisa ke naza marié. C'est-à-dire ne bozala babala moko ayebi amona rapé mobile na yo. Oui, amona rapé. Na insiste ke naza marié. Amona rapé mobile na nga. Ba dimanche musumo to lika to ke église amona rapé. OK. Na yesi mobile na nga kenda akebisa ye. Bon, même ko kebisa na mobile na nga za maître, azaki maître pour dato kabwana. Malgré kebisa ki aza maître, ya te so kabone le ngole ki maître. Non, bon, ex na nga pour ça mobile na. OK, ex no aza maître. Maître ya bitumba. Ouais, aza maître ya bitumba. OK, karaté, judo. Bon, aza maître. OK, OK. Siko tant aza ko insister trop. Et comme a comme amena singa na ndenge mo vraiment na ko supporter le shooter. Na ke se sumbal na pour la deuxième fois. Donc malgré mobile na pekisi akamena apekisi ayoki ta lo la nokaka. Donc malgré pekisa ki ayoki ta Hollanda na yebise lisusu ngomba na za brutal trop. Akenda donc abete na ndenge mo route nanga mo esalanga bien te. Bali yango ni c'est la raison au papa ba na ngakota cash pour ça sumbal na te. Yango c'est la raison au bakanga mba tonton wana pe aza maître avocat. Da beta qui vraiment na ndenge bien te. Il passe la justice na bakanga ki asali 4 mois. Asali 4 mois na kasho. Bon, na simande na tikala ki wana to tikala na garçon na malgré ba beta ki wana malgré maintenant soigno to zo ki wana elobela ki eloti. A continuer toujours. Na bi petit so zo numéro na ngawa puis a komela ko komelanga na WhatsApp. A komeloni. Non, il y a linga kaka donc aza on a pour nga ko tikanga te malgré nyoso basala ki wana. Oh. Bon. Le wana amutu na mwasi na monebe moteme yako le malamite na meka. O mekani. Na meka na repé ses chances. Kishasa makambo. Na be na meka. Zela non s'il vous plaît. Comme manga no mbangu te. Tobeta di solo ni. Tobeta di solo ya mobali na yo. Abeti mwana mobali moko akoti prison. Mobali na akoti prison po abeti mobali moko dérangeaka yo. Akoti prison. Parce que mobali akoti prison yo ko oké ko meka. Oké mécanique. Abane ko déranger nga trop malgré ba beta ki ye. Mobali akoti prison po abeta ki ye mais yazo continuer ko komelanga. Ndé na bagi non na meka pe ko pese chance. O pese chance pendant que vous êtes femme mariée. Donc nimo comme lika au commissaire likangu na yo pendant que vous êtes marié puis mobali na cacho pour na makam na bino mi balé wana. Je sais pas comment vous interprétez ça. C'est en fait motivation de ce que comment yini. Ne ba beta kana ça yo pese yo boli ko tsako boli ngona ye ou comment. Bon. Et là on ni pousser yo lo ba ke bon na meka ka poazo insister le trop tout ça yini. Bon là on a compris mutu ba beti pour nanga. Mais azo insister na ben na linga no te na meka. Mbala nga zeno na azeno na kasho. Na meka, bon na linge no te na meka. OK, vas-y. Bon no meka wana. Donc, na yeko mona azamo mbali mo ona ndo luka. Ona luka ipa mobali. Na trouvant pas na ye. Donc mobali na ona zena ye wana aza brutal. Donc bon mambo belé na lobela mais a changer répéter. Place to côté sikana avant place to uta asala même événement na place to yoko kota donc na même événement ni na beta pe mutu ngona kwa za kolinga bon abeta mutu pour ngama mora ba dérangement ka de sala to lunga on a to comme place to za ndé na mika na trouver que non et pas garçon au to za na on a za na isiko na monde que non aza au moins sinon to lukaka okuta nini au moins sinon so lukaka pa na
Bon, au moins ça le réseau azala l'aise, ba respecter, ba lingaye. Donc vrai amour. Malgré mbal nanga balaki ngambe on ndoko luka et pas nezalaki. Abalaki yo bosaki na ba civil to bosoka na ba coutumier. Non, to ça civil, to ça la coutumier ici. To ça civil. Parce que mobile na prison. Po yo betaki, po yo que no yebise que mobile mo zo déranger yo. Mobile na prison yo koto ba nino bolingo na mutu ango. Bon. Na bena mekana mekina trouvé que non, c'est mieux. Elle pas bimi non sentir vraiment té. Elle a bimi na prison. Non sentir vraiment té ndi na décider ki nanga c'est mieux balango kufana. Ndi na longwa ki nanga na zongi pa na biso. Parce que ya na poussé ba raison ni on a bombé ba. Maman. Mais peut-être ceux qui yo mogoza consciente il y a problème au Elibiso. Moi je te juge pas. Je suis pas là pour te condamner ou pour te porter te faire des leçons dans ma camo et tout ça la vie na yo. Mais je voulais juste te se comprendre le moukier. Si vous voyez na mobile nunda ko mo zago linge to zo lingete. Avant mobile wana ba nous déranger, vous avez na bolingo to na bolingo te. Bon na zena bolingo na yi. Sikoyo. À côté prison pour abetagi mobile mo zo déranger, n'est-ce pas? Siko ba sacrifice on a nyonso ya sali. O ti ango wapi po lo balelo que o lingé li susute o préféro lingano mobile wa be o e o mobile no abetaki. Bon, azam bal na ndo lingai mais azena ba défaut ebelé. Azena ba défaut vraiment ebelé o même na ndé ko reprocher ba brutal. Ba amsu na miso batu boye. Ko simba na nzoto ba bilo mo bongo. Donc ya mwana pesel na ndé abete mo mbala batu. Akoye pe ko kufa. Donc si que nous refundons on bete que mobile no sera beti bato beta ramabe ka ko kufa. Na funda ete po beta. Na funda ete po beta na funda pour a continuer toujours ko kebisa na ebe ke no mo mbala olimbotika. Si je comprends bien, donc on irait bolingo pa na yo et pas moi mobile na pour na ba to ba nini yeso akufeli pour na ikuruzo nyongo na donc onyoko mi anyoka melio mingi yango eboti yo bolingo eboti bolingo mokati na yo ou en fait dans le cas fond nango na omona te en fait mobile mo va déranger ka yo que yebsa mobile na yo parce que tozo kimbela ya de qu'on a biso moi si magnifique na moi lisolo mo azaki nango pona yo mais on aura toujours to banana deux bipo to luka koyeba esika tozali ozo reconnaître ndeko moi si oyaza liboso na yo wana moi si nanga moi si openanga na bali moi so yo soki magnifique bon zaz omoni ndenge toya eza po tovanda na nenga kimia oza moi si nanga maman frère nanga ngana sepeli po na mona batebele ba se retrouver place Nzambe nde akoteli mwasi na nga ti amemanga awawa. Soki ezalaki yete na ngena ya awawa te. Ponde makambo ya batu nyonso ekoma na ndenga kimia. Po ayebi vi o nga makambo nazalaka nango. Yango alingelika na ndenga kimia. Po mwasi na nga na sepeli. Tam so arezonaki ndenga na bengaki tofanda tosola quelque part po to rangeango biso moko amoni yango bien te. Achi autant monsieur ndeko na yo zala wana po okitsanga pe motema na yebake tozana nenga kimia ponga susi na ngeza zonga na palin ikolo na souffrir mabwa ndeko na mobali na mesana kolia chaque jour fufu biloko au moins sinanga lambi magnifique ali ablo alibanda te nazarata na 1 million na poche nzala pende kangi na oboya na olia te inde ti kolia na ndako o mwasi nanga venir sikoyo au-delà ya ndenge olobi que atoza na kondo oleka na ndako mais oza un peu magnifique le boss rapé brutal moi ko beta moi ko finga moi ba comportement mo un peu ya kitoko ko beta ya grave
penda o ndenge ya gravité maza mwasi nango ebolingo bambata musu eza ya tendresse mwasi alingaka mo mpe mwambata mususu mwasi nanga nabetaki na ndenge mabe te so na obete na ndenge mayembelo omoni aeta musu na babeki awa yo moni na babeki. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle nous dit que Outaki prison, et là on est le cas qui peut se retrouver dans un cachot, tout ça. Tout justement, nakendeka prison pour kolinga mwasi nanga. Amonaki nyama moko boa pakola ebuzoba. Yé moko mta signaler nga bi papa, muto exagéré. Pour première fois moi na simba muto anate. Na maître, mais na bi mbeko. Na respecta mutu wana na benga ye na talise me ndeko na nga ata yo so ezaki yo na ebite me na motema na nga na maîtrise o nga na zalaki na ngo na vandisi ye talaka maître lo wa nga bo me azio mutu avandisi yo asolo lino na ndenga kinya abiki tala mwasa oboya yo. Pas de problème, pas de problème. Non, pas de problème. Tout solo là, tous en famille, tous on a besoin. Oh maman bana nga, to botine bana mibale. To utina pasi kotala ndenga mona na ba kosimba mokoto boete. Ngana eza pendake mbule ezobeta bo camoufler po ya cheki chikoto a cheki chikoto bovandi. Mère na bango ndima te ngana ko honorer a moi c'est na balae kotala te otala nga pona mona otala alliance ya non même pas le balae te ozotala musapita musoko moli wana bisuso mona alliance te en fait na yebi na ba mabala supérieure ba musuba ta bango alliance te te mais ye na honorer ozolo ba wana yango te ye na biloko ali bala ni na sala makambo nyonso tout o mobala sala ko mona eloko etikala kaka eloko mo en église mais na ebisaki avant makambo wana to ya église. Surprise na yali. Surprise eza. Nazo bomba, yazo raison le roi na bomba te. Malgré na oti prison. Yaya. Okota ki prison parce que au premier tour au soleil na mobali yango. Oui, na soleil na ye. Na soli ne pena na nenga. Na talisie na se retrouver na prison pour na beta ki na nenga mabe. Pourquoi continuer à déranger moi? Oui. Oh maman. Mukarame. Omoni saka nelo mususu makolinga te mutu muso alinga ye. Alinga te. Aibi e place o nga to utine bana lelo na nde tozali. Ke yo zo na be fian. Poti pona be fian sa pa en pamba. Tala. Mère. Boma moto. Ngana yebi ono yo so raisonner na yebi so mamba bien ça na ba surprise a bien pour na yo magnifique nanga ki na solano mukie parce que légalement officiellement oza moi si reconnu il y a maître Ngonda tout à l'heure tant aux solana yo na tunaki yo biloko ni nozo reprocher papa au système mingi na likamba brutalité papa pa wanga nita lobi que non moi bambate beta mara na cadre ya bolingo mais na landi fona ye et puis na landi discours na ye depuis abandi ko solana biso awa na senti que je suis en face d'un homme qui est très amoureux ya moi sinaye. Toujours sur la nano ah. Au moni Bible lobby, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mariage les ali institution ils a établi par Nzambe. Nzambe et moi lobby et si ko ya sangi si muta ko kabolate. Diable aza contre mariage. Pourquoi? Parce qu'il dit que na kati ya mariage ne sika société za reconstruire. Kuna ne ba pasteur ba bimaka, ba docteur ba bimaka. Bavoka babimaka ba mécanicien babimaka do esika oyo société za botongama eza na kati ya famille na mwasta mobile. C'est pourquoi le diable combat le mariage. Parce que esika batomba ba sangani ba président de la République ba robima makamba kitoko robima na kati wana. Et di kanisi nyonso yaka na kati ya libala batumi bale ba sangani troisième personne soka koti na libala no faza na mwana obino boboti. Mais ceux qui troisième personne ezaka ka mutu ya libanda yeba yeka kaza envoyer ya diable pour ka détruire mariage na. On a dit discours à papa.
avant même to évoluer to kina makamna musika na nyata liso que mobali na yo azar bolingo. Ce qui se passe, c'est juste le diable qui veut détruire ce foyer. Mutunyo so za na ba qualité za na ba défaut na. Eza na couple mon côté otomo la musapile le lobi ke ngai na mwasi na ngatonga na mobali na ngato zara tout eza parfait. Eza na ba côté noir mututo na mi ange na pas dans la mi démon na. C'est mutunyo so dans la partie ya bien pas dans la partie moko ya mabe. Oso vani na muto babi mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Yo yebi yo vani na ye bozu tana ye oyebi déjà mutu kazara brutal mais ah to moni neni azolo ba ke alinga kayo honorer tout ça. On n'est pas encore allé trop loin avec cette histoire. On a encore rien dit. Mais est-ce que tu peux pas revenir à la raison qu'on pardonne mon bail et surtout vous avez déjà la balle à c'est une décision au moins personnellement c'est plus émotionnel, c'est plus sentimental, c'est plus physique, c'est plus charnel. Décision de nos psycho, dans nos vérités. Et surtout qu'il y a bien outil, yomo yebisinga outil prison pour nayo. Papa, décision de outil na motema. Façon bêta, kaya lui bêta malembe. Place to uta bêta moto. Garçon façon bêta un jour au bon manga. So na une décision parce qu'il commis trop. Na lingi na ngali souti. Donc na lingi na ngali souti. Tine na bengi a ni pona c'est clair que non na lingi na ngali souti. Na bengi yote poto bongisa. Donc na lingi na ngali souti no lo balingala na lingi ti. Mulamba. Oyo zolo bana yango te. Nabi papa. Nga beti kumba pona owa. Pona buzoba na yo. Na lingi na ngai souti dana comme na mobali na nga. Olo bana nga buzoba. Nabi na lingi na nga te dana comme déjà na mobali na nga oto na posa oyeba na dana mobali. Masa. Na osimba ina ndenge ozo raisonner wana taza mwasi na nga. Omoni toye a poto ranger makambo ya biso mibale mais ti zo koma boyo ti na bakati na o comprendre yo te. Oza jeune hein masa. Papa. Mulamba yaka na yaka ko na yo. Oh na lingite. Oh dana comme na mobali na ninga osute. Mobali maka britannique mtako beta prison un baloso qui est prison. Baloso qui est prison. Oh comment ko bana ba yaka na papa nga zaka bobul kwani. Na ke prison na bona yo. Oh mais ta pecho. Pas masa na ke prison no mona na score on na récupérer. Na récupérer de no mona nga boye. Na omoni nga place nga na botami nga na chaka lisuma kolote tant sozo ebati na kabona na famille na nga likola mama Monica doka na lobi na ok papa magnifique tu t'assumes na minute oyo ya makambo ozo sala. Moi je suis pas venu ici pour blesser mon frère, nous sommes venus ici, nous on a voulu, quand tu nous as parlé de cette histoire. Je vais être sincère avec vous. On s'était dit, c'est un mariage qui n'est pas pour une raison, tout le monde a pensé que c'est le diable qui est en train de détruire un mariage. Tu bien ça que awawa pour que tu acceptes que le bébé pas pour que tu vas là, mais tu n'as pas raison. Que les camozo sala au salamabe. O raison la yo na mitu eza mo pepe ya diable. O azo nga détruire foyer na yo. Mobali na yo na ba défaut na ye na ba qualité na ye mobali no yo bouti ba mibale. Mais comme toi tu penses que tu ne peux pas revenir en arrière, yebisa ce que mobali na yo c'est quoi le problème? Olingi souté, olingi mobali ngwazanani. Yebisa ye. Mobali na mobali te. Te anga informé yo mobali yo yazo. Oui, tolingi ye moka yebiso mobali ngo. Mulamba, yo mtu yebise bon ke yo si mobali. Na moni na ye apona na ye biso mobile ngasi na komna na engagement nanga na zui déjà mo bana masa na lo ba siko ya boy ti kabo lo boni ni boy ko donc yo ben maître nalinga ki o yokaye o découvrir c'est vrai que aux allez énervé mais est-ce que ko y a biso mobile ngo s'il vous plaît Naza complice Naza d'accord na moté maître. Naza d'accord na mata papa maître Naza pourrier te. Yebité nini opposa maître. Po moni biso mbale toi ba maître. Na ndima ko buka maître avocat na loboko pona mama oyo. Nga lelo na chaka parti te na pango ya
famille nanga na ignora maman nanga ona ye maman ba omoni boli balo ba tebele ba telemela ngana obi mwana mwasi oyo soki na omona ye na bala monika ata nzemba wera bakotela nga invité na biso bakotela nga invité na biso bakotela nga invité na mwana mwasi à 13 ans bakotela ye parce que je pense que avec cette histoire on peut finir ça comme ça. Non, bino raisonner bana. Pardon, na lingité. Bana ba okufa te bana ba obika. Ndé na zada comme na mbala na zelo monai. Oba. Bana ba okufa te. Na raisonner bana. Oui. Ndo beta ngana so na kufi yo sa na raisonner bana. Na ke raisonner bana sa mabe. Ah, tika ngana linga ngati ko simba ngati. Oh. Magnifique. Oh. Non le bana out. Mulama. Maître, nalingi to suisa likambo yo na kimia. Nazana mutu moko na koti na sima na yo awa, peut-être ozo moniter. Na olinga ofanda s'il vous plaît pour que to me reçoit likambo. Massa. Eh? Donc les amis kaka? Eh? Papa, t'es non sola, ni non c'est l'autre. Massa. Combien on a master? Je suis pas ton ami, mon frère. Non, master, mon frère. Tu vois, au niveau là-bas. Ah! Non, il me semble que tu pour ça. C'est que tu avais déjà fait au sens là, non? Oh. Au sens là déjà, maman. Oh. Massa, tu as sola na eko? S'il te plaît, non, s'il te plaît, toi qui pour t'expliquer la vérité en face, oye bango. Vous comprenez? Oye bango parce que. Massa, tika ngako, ah, papa, na lobi na tika. Maman, y'a bien moté, quoi? Y'a mon massi, papa, rabino pour la brutalité, hein? Ah! Non, Rabina qui noki. Mon bali sans tendresse et tout, donc y'a mon massi, papa, rabino. Il faut quand même te maîtriser. Toi, na zambaté quand même. Hein? Oh! On est des humains. On est des humains. On est des humains, faut te solo là. On doit se comprendre. Nous sommes des hommes. Franchement, donc. Yo! Yo! Les yeux étonnés, Yo! Ah! Ah, famille. Maman. Voilà, chers amis, nous avons tous suivi religieusement la première partie de Nabicho à vérité en face de Marambolekaki. Nous avons tous suivi comment le maître Patrick Azaki vraiment chaud par rapport à la situation pour nous dire que Akokata relation té et souvent c'est l'émotion des animarabicho tant au Makambo, mais après on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de conseiller. Et aujourd'hui je suis avec lui sur notre plateau. Maître, bonjour. Bonjour. Maître, je dois le dire sincèrement, vous avez choqué beaucoup de gens. Et il y a aimé les gens qui étaient même prêts à l'obaki. Bisoto relaxaye, kaibi mi côté, bisoto landelaye, tout ça, comment il peut détruire un foyer, patati patata. Beaucoup de gens étaient choqués. Et aujourd'hui, on se retrouve avec vous après quelques semaines. Il y a le Cameroun et Salama. Quelle est la nouvelle Oyo Memeli Bisso? Il y a après Koleka on a émission Vérité en face, après Koyoka ba conseil, il y a Bisso ba Vérité en face et puis il y a Bandego Mosusu. Nouvelle ligne Memeli Bisso lelo. Bon, en fait, on a quand même annoncé que la relation au Natenaki, alors moi, on a préféré na Tikango, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de dépression à Dengezalara. Évidemment, les gens peuvent penser que nous avons une vengeance, mais en réalité, ce n'était pas une vengeance dans le Baki, c'était un problème de sentiment, un problème à Bolingo. Mais vu que, bon, Dengepe pression est allée, et je me suis rendu compte que non, bon, moi, si
et pas mobile inaïe. Bon, en fait, on s'est juste parlé par rapport à ce qui se passe, que donc voilà, on ne peut plus continuer. Donc, on a préféré rompre relation avec Magnifique. Et que si possible que mobile inaïe aussi aux autres je ne sais pas comment il va s'arranger. Et que je ne veux plus revenir sur ça. Donc, c'est un peu décision Oyo. Nalina expliqué Bisso, je sais vraiment que j'ai été vilipendé à mort et que franchement, on a eu la pression. Mais décision par rapport à la pression, mais ils par rapport à Kibomoto quoi. On a réalisé, je me suis mis à la place de l'autre, que si ça m'arrivait un jour, après non ça allait. Dans mon cas que non voilà il faudra tika pour que le climat est au calme, maintenant ça la paix du cœur, mon boya, dans à l'aise. Conscience wana ezongio kaka tant le na vérité en face tant avant le vérité en face conscience wana ezaki te koloba ke oyo na lingi basala ngate na linga pe osala boninga te c'est en fait conscience wana ezongi ka la vérité en face to lobani bon en fait mon vérité en face ezaki le roi des miroir hein? Reflet au épaisseur que les gens ont vu, les gens ont réagi et belé bazaki vraiment contre. Et ça m'a aussi mis la puce à l'oreille pour réfléchir à cette situation 10 ans, 15 ans après les années. Et en plus que Magnifique, na mobile, tu vois les enfants, et comment il est avec le grand-père dans bango, moi cohésion en famille, il fallait bazonga ndenge bazalaki. Donc c'est pourquoi je me suis dédouané la relation pour que nga pena luka oyangai o naoze ngamoko na sa vie na tout. Maître, je suis sincère, dans la sincère vraiment pas na yo parce qu'il y a pas qui to so la pizza bien. Je suis très content le fait que ozongi na droit chemin, ozongi na kati ya nzela o esengeli que cause à la cause te ya séparation ya libala bato senga vraiment c'est akabo ina mobali na ye na ba région na bango. Okuta ine na nzela lokola moi si solingi passer na yo etali yo te mais yo eza que yo ni mutu za cause ya kopanzana ya libala wana et ezaki moi pas si mais dans la sincère c'est que façon makambo ekendeli c'est vrai que à partir de la vérité en face ezaki miroir va permettre mais façon makambo ekendeli en tout cas et bimaloro là on a prouver comme mobali wana que comme betinga zela ce qu'on a zona au moins c'est en tout cas beaucoup de gens diront comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire face à ça? Parce qu'il y a dessus bon que c'était ça en fait ton beat comme à beta kio comme comment on niveau bon na lingala au moins siango après tant on lingala après na otikai quelque part dans le rôle là moi on a vengeance c'est dans la carte. Bon vous êtes sincère quand vous nous dites vraiment que la scène natiki ouais non j'ai complètement oui mais ce que bateau ba oloba ki ezaki na nga plan là yo ngai kaka bon sous qui ça met j'aimerais d'abord faire comprendre bateau mon très bien. Vous savez l'amour c'est un sentiment invisible quand vous aurez biso deux fois par cette euphorie à bolingo wana tomi mara mais après quand tu fandi tu remontes à la réalité en face. Je sais que les gens peuvent dire la vengeance, et on a expliqué que non, c'était d'abord moi euphorie à love, mais après, on a la même réalité quelque part, il faut quand même tous à moi sens humanitaire, tous avec Bomoto. Au-delà de Bolingo qui Bomoto peut faire. Alors, les gens réagissent et tout, ça m'a fait vraiment réfléchir et que Nathalie, que non, je ne peux pas continuer dans une relation oyo. Et on va nous peser dans la conscience quoi. Bon, l'interprétation est battue. Oh, bah, on a que nous avons vengeance parce que bêta qui ngaï, qu'il fallait na sandingwana. Bon, chacun a libre de penser à penser. Mais sauf que le barabouya, je reviens toujours dans le droit. Lorsque il y a obscur libellé, lorsque il y a un test mot obscur, on recourt à l'interprétation authentique. Ça veut dire Namutu nazo expliqué la vengeance. Alors bango ce bazo boulé par rapport à la situation que c'était une vengeance, c'est que bazali ba auteur ya motema ngate na ba acto d'apozaki et j'ai assumé mes conséquences pour na l'acceptation que non je suis aussi sincère,
je suis revenu aussi pour leur dire que non, au-delà de la préoccupation, il y a mécontentement là-bas, j'ai cédé et je préfère laisser cette relation-là. Vous avez cédé, ça s'est passé comment avec Magnifique? Parce que Magnifique, elle est tombée amoureuse de vous. Et pour elle, c'est vous l'homme idéal, l'homme parfait, l'homme selon son cœur. Et du coup, quand Boboye, il est guinéen. Bon, de toutes les façons, ça veut dire que tu s'imagineras. Tu me peux moi spécimen mon boya muto mais chaque personne a des défauts, des qualités. Alors, j'ai apprécié aussi de son côté parce que je lui ai fait voir. On a réfléchi ensemble que non, est-ce qu'on peut donner un avenir meilleur dans la relation ou bien il serait mieux pour oser la paix parce que quelque part, il y a autant de culpabilité. Tu étais une femme avec quelqu'un, avec des enfants, et aujourd'hui tu vas te retrouver au cassé le moment où tu es avec moi. Alors, on doit revenir sur le bon sens. Bien sûr, on était peut-être affolé par Bolingo et tout, mais tout on a bon sens. Il serait mieux, peut-être, c'est une façon aussi de punir l'autre là, si Azara brutal. Prochainement, aux assauts brutal, car maintenant, peut-être tu risquerais de partir encore côté Moussoussou. Alors, on a réfléchi ensemble, on a trouvé cette solution ensemble. Donc, Mitali ici, et on a trouvé que non, voilà, il serait mieux à Zonga, ceux qui arrondissent Maé, je ne sais pas, Maître, nana vous allez contre eux, ce que tu ne sais pas, non. Moi, en tout cas, je pense que nous avons un devoir. Nous avons un travail que nous devons faire ensemble. De la même manière que vous avez détruit ces couples, de la même manière, vous allez faire l'effort de reconstruire ces couples. Et on va faire l'effort. Je vais chercher à entrer en contact avec Magnifique. Est-ce que, pas plutôt parce que, quand tu as la choc au mobile Nazagi dans le jour, moi je mérite que Bisoto Bunda, couple en Ezo. Non, je suis d'accord. Vous allez accepter que na bengi sabango, même pas même les mais jour sous les couples baya awa, mobile ya ou que yo présenté parce que c'est vrai qu'il y a une vidéo, dans routine de déjà vidéo puis je vais essayer un peu de lui expliquer. Et tout ça, la démarche de façon que, à comprendre que vous êtes vraiment désolé et puis vous êtes même prêt à contribuer pour que les relations et je profite par la même occasion, d'enseigner pardon et d'enseigner téléspectateurs nyonso. Tout le monde choqué, mais je sais que on continue car au monde on va m'abbé. Bon, au moins, quand même, je demande pardon. Dans la démarche au Sengi, il n'y a pas de souci. Donc, l'erreur est humaine. On a comme une bêtise. Alors, s'il faut la réparer, on va la réparer. Quoi. Donc, moi, je suis totalement prêt. Et que Azong et la Moissi Nae va continuer à faire là-bas. Donc, je n'ai rien détruit dedans. Tout ça, dans moi, c'est Nazara Ningazali. Bon, dire vous n'avez rien détruit, plutôt vous avez détruit quelque chose, et un amour et un foyer, mais on ne va pas vous condamner comme on dit. Condamner un moteur de Salamabe, le moteur animi qui a animi Mabe Naye, même yo sambi Sarabat, même tu sera boumi, ceux qui y mourraient le bic et ngam na boumi, ceux qui va télé 10 ans, on est à moi déjà parce qu'il y a facilité, justice c'est ça, salam bangodor. Quand vous avouez une vérité, comme il y a un adage qui dit, il faut avouer ta moitié, pardonner. Le fait que vous ce que démirez qui n'a pas bien détourné tout le monde, mais le fait que vous avez reconnu votre erreur et que vous êtes prêt à au petit camo, pourquoi tout condamner au biso bateau peut tout ça rappeler ma somme. Donc, mais sinon dans l'Olingala sur intervention à Papa Noël après ça biso conseil par rapport il y a dossier plutôt bané au sous parce que Moussa n'a essayé de tenir dans le lobby, il faut tout le couple en question. En tout cas, il faut zalawana jour pour l'accès sur la bateau vraiment combien vous êtes désolé. Ok, pas de problème. On se retrouve, merci. Voilà, on a appelé chers amis téléspectateurs, Vincent a eu une opportunité,
Lupango yango eza 20 sur 20. Toza bongo na Kinkole Plaza. Toza bongo na Kinkole Plaza 20 sur 20. Naku yango yo eza déjà mise en valeur. Awa mutoro continuer yango parce que mukolo yango muto azala yango a check yango. Ezali de peut-être à sala yango le rôle la salle bato ba resembler mais c'est tellement vaste que okoki même ko sala ko diviser yango comme ça on a 2 chambres salon. Et puis encore une autre pièce où ils ont moupandi, ils ont fait pièce mon père mounene. 20 sur 20, tous en a Kinkole Plaza. Yamala mozani na opé sabi na obeta mno li solo na simala biso. Ils ont na ndeko moko kaka zape congolais. A sali site na ye touristique. Ils ont en plein chantier. Je pense que je parle de la permission. Il y a une image na ye. Mais ils ont un site touristique qui a kitoko oyo a sali. Et muto osomba awa mayele akoki pe kosala auberge akoki pe kosala maison de passage parce que bato mingi bandoya na bazoya na site touristique na ye mingi baoza pe na posa ayaki ola azonga kuna place azalaka lingala na ye alexata na ye donc awa eza opportunité o nga na elibino na prix moko ya bien donc awa déjà ko même ko modifier ngo sala vraiment maison de passage ya bien pour la site touristique ko eza na sima oyo ya kitoko basali yango donc place on a la temi na site touristique eza 3 minutes na makolo donc comme je pas la permission ya rolakisa yango parce que eza logo ya mutu moi na la kisabino eza te mais la mutu aza intéressé a routine ndeko na ye aroya ndeko tanga roya to yo moko so intéressé tant roya sur place a romona yango comprendre que et si ko tozali eza opportunité ozanga na poto okoza ekoko m'appelle source de revenus na yo osilisi ndako eza awa ochango loko la maison de passage na yo kosala ngo pe Airbnb na yo o eza ke mutu tanga aye site touristique wana asilisi ayala lipongi na ye awa ochie ba condition nyonso e ozala bien donc eza wana mbongo muke lupango eza 20 sur 20 benga Vincent na numéro yo osomba no lupango ngo osala maison de passage Airbnb na yo to ndako na yo pe soko lingi comme ça tant on na site touristique oyo. Quand je parle de site touristique, comme je dis, je n'ai pas le droit de filmer parce que je n'ai pas permission. Sinon, Tina Neronawa à Romo Nango, tout ça, Kinkole Plaza, entrée Plaza, sur côté entrée Plaza, c'est moins de 10 minutes au Komi Awawa et puis au Sali à faire. Donc, pour les gens qui connaissent l'immobilier, ça, c'est votre business. Au Roko s'appelle là. Merci. Bobé Mara, numéro 25. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nous sommes très très contents et satisfaits de l'action qui vient de se passer. Oui. Quand le mal est fait, il est fait, on l'a constaté. Mais quand les gens reviennent pour reconnaître qu'ils ont fait un mal et qu'ils veulent se dédouaner, on encourage. Seulement, pour un peu nous détendre, je n'ai pas compris quand maître a dit que Nabébi c'est l'oroté. C'est sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, je ne sais pas. Mais quelque chose, il y a des choses qui se sont gâchées. Mais nous ne regardons pas ça. Parce que nous savons que l'erreur, l'erreur est humaine. Deuxièmement, quand l'on reconnaît le mal, on revient sur ça et qu'on demande pardon. Le pardon est accordable. Et même Dieu dit qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie, qu'il change et qu'il vive. Donc c'est que nous avons dit, ceux qui ont enseigné dans Ebolimbisi, Azoabomoya continue. Et qu'est-ce que nous on peut faire si Dieu lui-même qui a créé toutes choses, Azam miséricordieux, et à lui Nabiso, soyez aussi miséricordieux comme Dieu. Comme Dieu est miséricordieux. Donc, je crois que l'humanité doit pardonner à Maître Patrick, va pardonner à Zamutu. Ce sont des choses qui arrivent et la vie doit continuer. Mais j'ai aimé encore une chose parce que Cordon à lobby a saigné à coopérer. Et ça, c'est vrai. Il faut coopérer à la reconstruction de cette famille, de ce foyer,
qui était brisé pendant un temps, et puis Ezonga. Apport naïe est très important. Nous pensons que les choses vont revenir et que magnifique, qui était devenu maléfique, redeviendra magnifique. Merci beaucoup. Merci, Gordon. En tout cas, nakumisi nzambe parce que mokolo wana ezalaki pasi makasi tango maître karateka aleli alobi akabwanaki na bandeko na ye likolo ya mwasi wana aleli mama na ye mama na ngai esalaki pasi na mawakati na ngai vraiment na banzike bato nyonso bayokaki pasi wana mais na ndenge likambo ebandaki kokende nandimaki te mais lelo nandimi ke azali vrai maître avocat atali ke aza mutu pe ya mibeko aza pe mutu oyo pe ke alobelaka pe batu na mabe peut-être na kokondane pe mabe mais amitali ke oyo nzela oyo ya seponi mpo na sentiment na ye eluki ke détruire libota ya mutu na bana pe na kati azongi en tout cas nakumisi nzambe vraiment ke ndenge azongi ayoki pe ba conseil ya ba mama ayoki pe ba conseil ya ba papa ayoki pe batu ndenge balobeli en tout cas zali mutu akoyoka lokolo za lelo mutu akoyoka ndenge so ndimi koya ke relation wana eza lisusu te. Merci beaucoup. Continuez na vie na yo. Basi baza ebele. Tikela maître karateka. Na mwasi na ye ba continuer. Mais ekopesa pe esengo. Mokolo pe bakoyaka awa. Babengi bango. Yo pe ozali wana. Ocontribuer eloko oyo ke bazongana. Ba continuer vie na bango ndenge babandaki ko continuer et mona na teke yonde moto salaki séparation bien sûr osalaki mais lelo boyi yango na miso ya bato pe na mokili mobimba ke kolakisa ke ozali penza maître ya solo oyo ke avocat o alobelaka bato na kati ya mboka. Merci beaucoup na oyo sali penza en tout cas vérité en face penza ezobongisa makambo. Merci beaucoup. Voilà, chers amis et téléspectateurs, merci beaucoup à nos deux conseillers pour apporter du lumière. Merci pour la démarche pour mettre au Sali. Nous sommes vraiment très contents pour la démarche. Mais comme je vous ai dit, le travail n'est pas encore fini. Nous sommes obligés. Vous êtes venus dans notre émission pour exprimer vraiment sincérité à cœur que l'Union est sous-souté et que tout le monde tout ça là. Parce que je sens, moi personnellement, je sens que papa n'a pu se mettre et Azar vraiment dans la il y a moi sinaye, tout travailler ensemble pour que Erosalam le coup moupé kamwa mutuya, ce qui yo mo reconnaître même la lobby que ça y mabe au bundi peu pour que relation les hommes surtout que lobby que zaki vengeance zaki ka sentiment nenga. Merci beaucoup na ba de retour botali émission lelo to mon année prochainement pour la reprise Sabino suite à Likambo. Bye. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tous dans la commune Yalingwala, normalement ils sont venus Kabamba, mais Tobengango a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo, ils ont Nyangwe, Bamapang ils ont ngambo, ils ont Nyangwe, Ngabapang ils ont ngambo boye, ils ont Kabamba. Donc tous dans la Kabamba, la venu Ntolo Baga a venu Nyangwe pour comprendre référence ces années. Saut de moutons à 24. Avenue Wane Kotuana, où l'équipe qui marchait, 2 ou 3e parcelle après qui marchait, place au Bissot aux Ali. Awa, je souligne que c'est les espaces, les Lupango, ils ont 15 sur 22. Déjà. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.